Mwana pe Molimo Santu bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Nzambe na bomoi. Soki na ye liboso na kombo tata mwana pe Molimo Santu bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Nzambe na bomoi. Soki na ye liboso na bino na nzela ya audio oyo eza kaka mpona kopesa éclaircissement na mwa makambo kwa mike pe mpona kopesa mwa oyo ezali connaissance na ngai na lisungi ya Molimo Mosantu moke oyo nga nayebi soki okozala libanga moko ata ya moke ya kotonga kondima ya motu moko ata na 1 cm ekosala mpenza esengo yango wana na se permettre. Voilà. Bon, ezali kaka mpona kotalisa bana Nzambe par rapport makambo nyonso ezokoleka na nzela ya internet mpenza ezali eloko kitoko makasi soki tomei kosala yango na ndenge ya malamu po ezokopanza sango mokili mobimba bato bazokoyoka na bato oyo donc ezokosunga mpenza ezosalisa biso mais soki mpe tosala yango na ndenge ya mabe tokobebisa mpe makambo ebele yango wana toyebaka biso bandimi oyo tozwi mwa grâce na motema mpe tobosana te grâce eza mpe trompeuse soki omekoti kati nango omonake boye eza mpe trompeuse yango wana toyeba grâce oyo tozwi na nzela ya Nzambe tokoka kosala yango pamba te eza ngolu eza te mpo toza spécial mpo toleki bato so pende non mpo ete ngolu elingi biso eponi biso yango wana tozala na bokebi mpo soki tolongi te tokosambisama koleka bato bazwaki ngolu te yango wana biso bakimbangisi papa na biso Fumalongo abanda ekoloba bino soki bozangi likolo bomoni yango te pasi oyo bokozwa ekoleka ya bato mosusu pamba te bino bovai na biso banzambe tolie na bino tosoli na bino toteyi bino mais soki bokolonga te bokomona pasi koleka yango wana tozalaka mwana bokebi en tout cas mikolo oyo eza na vague moko mopepe moko boye ezokoleka na internet ebanda nango mpenza banda kala ebanda nango me mikolo oyo mpenza etelemi susu makambo yango mpo nazokomona yango eza kaka mama Fatu na biso mama Fatu te namoni lisusu sere moko boye mikolo azokotelema azokokompara papa Simon Kimbangu na Edina Bala na Ale Moloto kuna susu okende donc eza pasi na ntango toza su na posa makambo wana te na ntango toza na posa totalisa bato tata Simon Kimbangu Molimo Mosantu mokili mobimbe yeba po Kongo si tomoni pasi makasi tomoni pasi tonyokwa mikombe makila bato ezokosopana na esta mboka biso toza ba mikila po tota mosusu sava mais tellement baba ndeko na biso mitema etikalaka na mboka tosambelaka air nyonso po ete bazala bien pourquoi tozomona pasi wana po si longtemps papa diangenda ba Kongo si longtemps bokoyeba tata na ngai te Kongo eloko moko ekomarche eza te yango wana Nzambe na mawa na akomokela biso mawa oyo alobaki bana baza libanda komorevele pa bana ne bonzambe na ye afeke sango na ye etambwa mokimomba po vrai évangile les évangiles ekoteyama na Kongo yango nde kokende mokili mobimba papa Kimbangu asukisi kaka na bakongolais te nde bato mosusu balobaka Nzambe na mina suka kaka na Kongo non amonanaka na monde entier race nyonso emonaka ye kamba bato ya ndenge na ndenge bakitaka mikolo na mikolo mpo na ntina ya likambo oyo yango wana towuti mosika mpo na ntina ya likambo oyo me lokola ngai nazalaka moke ntango papa Fumalongo abanda ekoloba yango ke likambo ekokokisama ebele bakufi bamoni yango te ngai nazokomona nde siko ekoma okokisama bana papa bakomi koya ntango Fumalongo ayebisa bambuto babanda ekotambola neke mikolo koya bokomona ka libango ka osimbi boye ozokotelefone mpe bato bazokoyoka na maboko moto ana poto bozosola bambuta na bandimaka papa Fumalongo te bele loba na sama bele mais lelo biso tomoni yango telefone ekomi mais alobaki ntango eloko wana ekoya ekozala so osala likambo na 6 heures kaka 6 heures mokili mombe yebi
men batu bandimaka te babaka yango papa olibomo beni suko tomoni internet atosalika muka na seconde mokili mobimba ezezwi yango mbala moko yango wana en tout cas tosala internet ona bokebi nyonso so tosali yango mabe ebele tokotuna na surtout biso bato tozokoya na message na kombo ya papa simoki moko nza molimo mosantu blasphème mpo na ye ezala na bolimbisi te yango wana tokeba yango wana naye kobeta sete na baoyo bakomi kondima dasi na nzela daily télévision makambo bazokoloba etungisa bino te papa simoki mbango aza molimo mosantu eza te mpo nga na lobi eza te mpo na bato mosusu bazoloba bakimbangisa so mpe songo oyo pakala mama deline eza mpo amizalelaka deja bolanda nzela eza nzela solo tozokolakisa bino tokolonga soki tolandi nzela neti na solo tokomona ye yango wana nazokomona ezopesa nga mpasi bamama fatu koleka na nzela ya télévision ya nani ya internet omoni makambo mosusu nko alakisi okembo na ye alakisi monene na ye na kati ya mboka na bawe moto akobimisa aza tobeleli nkolo yesu momoni papa kimbango apparaître aye abimisi yo na esika wana ozalaki ayebi okende koloba makambo okanisaki na motema mbala moko ebimi na poasa papa kimbango arépondre yo nzambe moto asondaka bare na motema yango wana mama kobanga na yo te ayebi okende koyebisa bato bareconnaître kimbangu ko reconnaître ye lokola prophète yango wana te mama mpo bato nyonso bayebi ye lokola prophète yango wana te kosalaka so bareconnaître ye mokili mobimba kongo ebonga non bondima kimbangu lokola nzambe apungutulendo nzambe molimo mosantu ye wana nde aza na posa yango ayebisaki oke ye na yesu baza eloko moko moto na nzambe aza eloko moko ezali ka ye moko yesu yango wana mpo ye moko alobaki oyo amoni nga amoni tata nga na kati ya tata na kati na ngai yango wana ozomona papa kimbangu ye wana molimo mosantu tata na nkolo yesu biso toza na nzembo moko boye oyo toyembaka ezake nani tata kimbangu ayemba toza nzembo boye mkofu na kati wana elobaka ke voilà mono isedi ayisukwami atuma vongiza kutula makanda mamo makangama yango wana azobanga tata yesu mpo marie azwaka nzemi na nguya molimo mosantu ava yesu mpo abanda mosala azalaki na posa elembo tata na tia elembo yango wana akendaki azwa libatisi ya mai pa Jean Baptiste ntango yesu ko azwaki elembo wana ababatisi ye mpe na Jean Baptiste ka aprofetize me oyo akoya aleki nga kobatisa bato na moto akobatisa bato su na mai te yango biso bakimbangisa tozala susu na batema odindisa bato na mai te mpo esila avant Jésus amata likolo ayebisa bato abi allez dans le monde faites les gens mes disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps c'est ça yango mo biso todindaka susu na mai te puisque oyo aye oyo aleki oyo akoki kodeniye te meme nani oyo ye okokofunga ata nani na ye te esinga ya sapatu na ye te aobatisa na moto yango biso tosalaka libatisi ya moto ya molimo mosantu yango wana yango mpe mama fatu omonaki orataki bateme wana mpo ntango oyo okuti kimbango wana azokobatisa bato ezalaki te kazobatisa bato na mai azali kobatisa bato na loboko na batisi yo na kombo tata mwana mpe molimo mosantu yango wana boya kobatisa yo mpo ayebisaki ava nabatisa okende koloba makambo oyo omoni mpo alakisaki yango dasi na saba wei tellement saki yango bongo te yango azongisaki yo mibale kende koyebisa bato makambo oyo omoni yo ye oyo koloba susu kaka bongo makambo mosusu oyo kopesa nde témoignage ya makambo oyo omonaki wi omonaki mpe molobi yango mpe nyonso te mais yango wana eza nango nécessaire te mpo papa kimbango asala makambo mingi ata oyo olobi yango nyonso te peut-être oza na tante boyeboye peut-être yango wana mais toyebi dasi makambo sebele papa kimbango asali kosekusa bibeme makambo ebele misu mpe bakongole te bato mwindu mpe te na bamindele don asala yango partout yango ozomona voilà ntango nzambe apesi yo likambo kobanga motu te akoloba na ndenge asolo pamba te maloba oyo ezokotikala bato mosusu oyo bazokolinga babongwama ntango bazokoyoka bino ezokokanga bango nzela ozokomona ezokanga bango nzela boloba likambo kolo oyo esatindaki oyo toyokoloba papa simoki mbango aza ayebaki na maye nyonso alakisa oyo dasi baza bomwana na ndenge abimisi yo kuna na ndenge ayebisi yo keye na yesu baza eloko moko okodekode mbala moko ozomona bamosusu bazwa ngolu wana ndeti mama sara fwana oyo ya amerike kuna napesi ye mbote
Ye penza papa se présenta pas na yemoko mbamo kenga molimo santu nzambo olukaka même mutu mususu omona sana posa lobata ebi kosa mayele déjà na ndenga la kisa yo makambo ebele uta bo mwana koyeba yemba moko angwa tika ki o décoder ma pesa ki o déjà o ezali ba indice oyo moko koyeba moyeka ko loba makambo ba kolon ba loba kaza prophète tu as prophète te papa simo ki ma tira aux prophète te azala nzambe ute bandeli même tera bepoka bakipafita wana tango batumbaka kipafita na mwana kipafita binga botumbinga me oza na simalanga botumba ete ye mta kosukisa bino ya wana papa simo kimba mutabenga na babelge na mboka oyo bandimaka te ke mta ko benga na bango tata kimba akufi na 15h ba belge basali fete po bandimaka te batie na tono basuda baboma basala makambo nyonso akufa te batia ba poison na ba pigeon bongo mi ya bomo epumbwe na sali ozomona papa simo kimba tali pigeon zwa na obetele kende na koloba kaka lobi prophète ne yako sabo pigeon pumbwe ke donc moto afoza ka mokeli pigeon je ma papu et ça so ba ebime ke ozomona mutabongo basude na tono bage ko bwaka na tourbillon esika ya ba sirène belé mais ebimi atamboli na mai ba kimba mwaza na prison bazo ko mona partout kuna zo salisa bamboka nyonso ozosalisa bamoni na kisasa bamoni wana nde oyo kaka penza omniprésent ya mwana nzambe so nzambe arelie bacondition na nyonso omniscient yango molaka ya bimeli oyo na ndoto aya kopesa oyo bakisi zwa kisi obana na ngai basalela bamelaka mpona diabete apesi yo ndeni okoki kosalela yango ozomona bana nanga mutu oyo asabenga bato bana na yazana a prophète te prophète ayaka na kombo ke kolo atindinga me ye ayaka se présentaka mbaa moko ozobanga kuta okoma pembeni na ye ndenge pierre bando olingaka koma ko pembeni na yesu mazokobanga mopepeleka mingi azokolinda me ye abiku yaka na lilobaka apesi yaka oyeba ozwi kisi wana malgré mopepe ezalaki oyeba obimi oyepesango mpa bato oyo tobanda olia na ndika na ntango tozalaka bamike mpona bato ya diabete ebela makambo ya biso oyo moko bikaka makambo ebele bapepsoda bani mpona maladi omutu abongo ayebaki okodekode facilement mama fatu okodekode facilement okobenga ye facilement okobenga ye prophète te mozoyela batuka makambo bakolon bayaki nango eza pasi mama toza bandeko no tolinga ko mingi biso bakimbangisa po toyebi koza mwana tata na biso ye moko alakaki bana nga baali banda baboya ntango bazokoyebi biso kende kosokola uniforme no ozalaka dasi na uniforme ya molimo ozalaki nango te na ndako ta boza na uniforme ezokolakisa dasi oza mwana tata boza ebele oyo nzambe alingi alakisa monene na ye mpana bino bato alibanda ya réveil mpo soko azwi bakimbangisa baloba biso bafanatike yango baoya na bino yango ntango bazoya na bino bongo bazopesa bamessage bongo koyaka te wakosala ndeni sikoyo mikolo nazomona ozokoye ondire oza na soki mpe ene so mpe kanda so mpe nini soko oye kaka yesu aza na bomoi yesu aza na bomoi non yesu aza na bomoi wi toboya yango tokokoya banda ntongo ti mpo kozokumisa yesu toza na esengo oza nzela solo mpe bomoi mais soki ozokumisela ye na motema ni ozoyebaki ozokumise mpo ozokoya mbwendiri papa kimbango mpo okitisa bato nyonso bakomantaka na seke papa kimbango aza nzambe eza ozokomisala mpasi yo moko mpe moto ozokose contredire ozocontredire biso te mpo yo moko moto oyaki na message na yo mama ozomona zonga nsima tala bamessage notala nyonso oyo mona papa kimbango nti ndenge akomi boye nti ndenge okomi boye oyo nyonso asala mpo na yo oza na besoin to ya oyo osali to amwendiri omata kolo mpo azala nde na posa makambo wana te ozomona kolo aza na makambo na biso te kolo afandi na kati ya bolingo ile amour ye moko ayebisi yo makambo ye na nsima ozokokomprendre yango te toloba te ozokobala ma ozokomprendre te enseignement batia biso nano elongo ete tosenga nzambe alongola biso kitenda mwindu mpo tomona clair vérité eza liboso na biso yango wana vérité eza mwinda balakisi omwinda na sa bawei makambo nyonso faut comprendre moto azoyeba makambo ozokanisa na motema no aza nani aza mosali na nzambe te aza ye moko en personne mokeli faut koyeba ngo eza ndenge moko bato bazoya komantela se wana bafarisien mokolo mo boye nga na bandaki koétudie bacomportement bato ya réveil mpo ndeko na nga moko asamba na réveil azoyebisa makambo ezokoleka l'église ntango explike nga bi mais comment bato bakoza boye bozosambela me na bacomportement boye na yoko ndiye moto alobi na nga wana baa bafarisien
naye kozonga nsima bafarisien na mipose question nga bia bafarisien na ntango ya yesu bandolata baroba minene na babiblia minene minene kobelelaka tosambelaka na nzela me na kati bato mabe bango baboma yesu yoka ti banani oyo baboma kolo yesu baka bandimi ti banani oyo bayini papa kimbango tuku bakaka bandimi kolo yesu baboma ye mpo na nini mpo bango soi-disant babanda kolinga nzambe tata oyo bamonaki nanu te ntango bayoki yesu aza mwana ne non yo kokoza mwana te biso kaka nzambe biso kaka nzambe yo te yo momeli masanga bandi kotraite na tous les mots ndoki bamakambo ebele kofinga yesu butu moi banani bato ya nzambe kaka soit disant que biso tolingaka nzambe yo lingosa neti konkira nzambe boye kofinga yesu bandimi kaka lelo mpe kaka bato yango bango wana ntango toye tolobi ke papa kimbango aza molimo santu motine nzambe yesu moto atindaki ye voilà bato wana batelemi okozala moto ya yesu te donc bakoko na bango baboma ye nkolo yesu mpo soi disant balingaki nzambe azala na nani moto akokani na ye te bakoko na bango wana kaka sikoyo mpe bango batikali bango wana mpe kofinga papa simo kimbango butu mobimba mpo ete balingi moto akokana na yesu te donc de génération ya génération bakitaka bato baboma kolo yesu bakitaka bato baboma ye baza bato ya eglize oyo basambelaka bango nyonso babengaka kolokolo wana bakoko na bango baboma ye nkolo yesu bango mpe bana bango lelo bakiti toza na bango balingi papa simo kimbango te bango wana kaka de génération ya génération bazali baye kondima yesu na nsima mpo bayokayeka sekwi ozokomona eza pasi baye kobamba komba papa simo kimbango prophète lelo alors kaza prophète te mpona koetufe évangile ya solo fo etambola mokili mobimba papa simo kimbango aza na posa baeglize eza restauré évangile ya solo etambola eteyama bapaster ebele dasi boyebi ke papa simo kimbango amolimo mosantu boloba yango botika kobomba bana na nzambe fo babika pasi eleki na congo bino bato boyebi boso kobomba vérité eza mabe soki mpe ta mosu ozo kocomprendre te mpo na enseignement bakotia bino eleki makasi senga nzambe oyo nyonso amona papa kimbango seka asambela nkolo na ndenge asolo tuna nzambe akoyebi soki ye papa simo kimbango ya 21 de king ye moko wana kaka papa simo kimbango kiangani ye moko wana kaka papa fubalongo liangenda kuntima donc moto mosusu te yango mama fato yeke papa simo kimbango bamemele message nga alobaka kaka oyo namonaka alinga akufa mikolo etika ye moke yoka bato na sende basepeli bafarisien basepeli yo kuta oza malamu ozoteya yesu ti lelo ndeye bayebi yesu yango yesu aza ya biso moko moto mwindo putini si ayebisi bino biso makambo ayo toyebaka oyo bandakala po toza na avance yesu azala moto mwindo me moto alinga andima biso te bakimbangise bato maboma oyo bato basambelaka moto toyebango déjà avant lelo putini ayekoyebisa bino bolamuki nde mba liboso boyokango ekomela bemission yesu aza moto mwindo me toyebisa bino yango kondima te adam na eve aza moto mwindo yango wana biso toniokwamaka lelo bondima te eza pasi biso to en avance to na montre mokili bakimbangisa to na trop d'avance ya makambo nyonso ezoya lelo si toyebi yango elo mo ezosurprendre biso te il faut ekoma bamakambo nyonso ebele baobela liboma na ligne wana bato ebele bapesaka banani bamessage ebele baobela liboma na ligne tomona kaso bazokontinue nzambe azotalisanga mikolo etolekako mwana mwasi mo azopesaka makambo majabu boye wana tanga kombona eza te mbala moko bando koyemba banzembo na bango amba moko échanger comme koyemba nzembo o nzambi nzengiankano mona wanto ansiona ye moko bandi kokamwa ndenge ni nzembo ebima munoko na ngai bakimbangiste ngionodina ngai kekoka Nzambi zodianso kami kana voanto bekangwa kasi nzambi kekangwako soki bokanga bato ke nzambe bakangaka ete boyoki nzembo ya makambo ezoyemba mwana mwasi na ndoyemba banzembo madiabo echange munoko nekongoloba makambo mosusu agangi abeli bomakati bilamba ngamba mona ye wana nazalaki rempli na nguya saint esprit na bandi koloba o ntango akimbangu nakomi kobelela ntango akimbangu ayoki somaki esika moko avandika na bato nakomi koa moto abeli boma ozomona naye kolamuka na ndoto
Donc tango ekomi tango kimbo ebele tokomona bango ebele bayebi même banani oyo ba journaliste ebele bazoyamba bato bazoyesa bango ke papa Simon Kimbangu aza molimo mosantu mais bana ba journaliste bakomi ko étouffer bato ba papa ekibumbo bayebi combien de personnes o bayamba o bazokoloba na bango surtout maman prophétesse Fabiola alobango amoni kolo Yesu yepe ba pusa ye po pe ne bandela ndo mona papa Simon Kimbangu lokola ndoki so amoni na moni ndoki akangi misuta to asaka ndoki pola ni asa na ena lisumu te esa makambo ba chayeti o bakoko ya bakoko na bisumu ba chayi nde baboya ka Yesu na ntango akala nde pe baboya papa Kimbangu bateka ka eka bato bakongole azabo ekoto ya bango kaka ozomona Nzambe yekolakisa kaza ndoki tazobenga na papa Simon Kimbangu na kombo ya Yesu papa Simon Kimbangu azala ekaka ozomona aseki kolo Yesu ayebi oyo kombo na Nzambe apuntulendo so boyebe te kongo ebunga te papa diangenda palobaki yango conférence nationale butumo ebokita bomata so boyebi tata na ngai te kongo ekobunga te mbangu dia ntombe ya fika ya swekama kombo papa Kimbangu mobimise makambo ya kuku kobimisa yango na poisa révélateur Kimbangu na français la titre des révélateurs des choses cachées mbangu dia ntombe ya fika ya swekama de King Kimbangu donc esengo esengo ezali na libota ezali na Nzambe na bango elongo mabota makoya epai na yo moindola kisa Nzambe na yo moindo osepela tango ekoki bosepela botia biso su na retard te papa Simon Kimbangu so apondi bino wa mama Fabiola bwakoloba kaza Nzambe apungutulendo po ebiki na minoko na bino baoyoka nga dati so na ye boye na ekoloba mutu moko ondima za te baka o fanatique banda bomwana me ngai nazoloba bino wa famille na ngata kimbangiste moko aza te ngai moko mondimi ndenge Nzambe azwila nga so na bino yebisa bino bokondima te me lokola kine lembone ekobimisa nga pe libota na nge bele bikaka na nzela na ngai elingo bateke na zangi bitumba biso bato bilembo to na bitumba makasi me na suka tolonga kaka Nzambe ana bomwe mongongo ezokobelela na désert boyoka bobongisa nzela botalisa na mokili ke papa Simon Kimbangu za molimo santu po pasa Kongo esila abimisi même mama Fatou mama nani Zabolimbisi mama la grâce divine bobeta espace am Afrika bokomona makambo ya mama Fatou la grâce divine o akendaki mana liwa bato mibale ba signer pona makambo nae mais moko azaki azomona na te moko azaki azomona na te nde mutu fa signer po azonga akama boye mutu yango papa Simon Kimbangu o biso tobengaka ndoki asukaki aki na shwa te mais asignaki azongisaki eka po aya kolakisa na mokili ke ya za Nzambe aloba mpe makambo ntango na ekoka mpe akenda na ye ozomona me bato bolinga kondima te botie mitema makasi boandisisi mitema na bino yango bakolongo makambo atikela bino ya bondoki ube bozomona verité na misu me bolinga kondima te bosenga Nzambe alakisa bino ke tata Kimbangu ya molimo mosantu bokoyeba mama Fatou bandaye komona papa Kimbangu bandakala obengaka kolo Yesu bandakala est-ce que so mona ye na ndoto déjà mais à chaque fois mona papa Kimbangu mpona kolakisa kolo Yesu ye wana oyo lukaka ye wana ozobenga kolo Yesu yo ide ke omona eta mosu na munde na robe no ye wana papa Kimbangu ya na kati na ye pa kati na ye ozomona yango wana boloba ya solo bobanga mutu te bobanga ba pharisien te bobanga bango ata moke te papa Kimbangu aza Nzambe papa Simon Kimbangu kiangani ane na posa ta yebisa sola yebakisela ye mikolo pamba te bango bayebi esika bazokende bazala na kobanga te moto abangaka eza motu ayebi esika na okende kuna esika na okutana na makambo nini nda obanga me moto ayebi esika azokende aoza apresse nakende na ngai yango wana ozomona oloti ndoto na koyo kodiminue ndoto na yo te ope nalobaki eza lokuta obie nini me bandoto mosu esengaka kososola ozwi mpe ndoto sosoli pourkui nalota ye boye kaka nga moko nalotaki ke maladi moko ebimi na nkamba kuna bato baoke kozwa lobiko kuna bakimbangise baa na montre mokili makambo ebelebele malamu namona na ntina ya nani nde nini nga mona komi komona su makambo boye makambo abongo eyaka ntango komi kokotisa kanda ntango komi kosala ndeti okotisa eloko moko
kende tu amoindrir papa Kimbangu ndo mona makambo susu yango ekotaka yango moni etake mwa ne maboyi ko batisa yo abikende koloba ozomona yango wana ozande kona biso tolingi o mingi me boya boteya na ndenga solo na bino pe ba journaliste ba papa nani surtout papa Ivipan yo penza nde mutu nazo komona ndeti mikolo mama Fabiola Mbote no sikoza nzamba pambola yo kuto ndimana ba mama Kimpavita kuna olaseke bokoko na biso ya mabete ngana zora likamobo na kenda ko se retrouver so pe na mboka moko nini na molimo kaka mutabimisa ngeza koko na biso mobali kamwa bi koko sala nini bota tata na biso na yebi ete me na mboka na to batu amoni ngaka koko aboye batu ndotanga kombo na nga pozaki papa na koko na nga chef coutumier so to na ba linia ba princesse ya roi abimisi ngai kuna apesi nga bambuwa mo bwe sisa biso kokwesa na nzela obima na mboko osute na batele yango malgré nkutana na bitumba na nzela me na batelaki yango ekoyaki te botalaka bamakambo wana nyonso bokoko na biso ya bondoki te mpona moyako mama Fatou ozokoloba bakomi kosangisa biso mpo bato mosusu bozoya na makambo ya bokoko so ependeni mama Fatou koya koloba makambo wana te akoteyela biso yesu olingi koteya biso oteya tosepela koya te omutu alobi boye alobi yo sala mission na yo koya te okompare bato bazosangisa omutu okompare oyo na bato aza te makambo bakoko na biso eza bondoki te makambo koko na biso ekindo yo omona mwana ozobela kibeka bazwi ligoro ndo bakati batie makila ndambo mpo abiki eza bondoki te ezaki bokoko na biso na ntango ya Israele mpo baza na bokoko na bango bato na bokoko na bango koko néglige yango te bamama Kimpavita baza bakoko te so mpe ndeni nzambe soko alakisi likambo alakisi mpo ani yesu abikisa ye moto akokoloba kaka bika na kombo ya nzambe mpo atombolaki papa na ye malobaki bongo tazwi soyi atie na mabele asangisi amonisi aveugle wana ozomona eza bondoki te tosangisaka nyonso te ozomona boya boteya biso eloba nzambe ata oloba no papa Simon Kimbangu aza nzambe te me koya koamoindiri ye te koya te na marke nde tokutombola yesu mpo kitisa ye kumisano yesu butu mo aza nzela so mpe bomo etokondima me soko ozokoya na sansi nde tokitisa papa Simon Kimbangu eza malamu te na bao bozoko okokatisa papa Simon Kimbangu na ba Alain Moloto na bapapa Edina Bala oyo na respecta mingi asalela ye nzambe na ndenge bosolo maza ekelamu papa Simon Kimbangu aza nzambe bozalisi bokokosangisa bango te kiba moto moyindo pourquoi bolingaka kaka eloko mondela asali banda mondela ya kokosa bino yango ka bokanga na mitema moko kutu mokomowe na yo kaka azoloba nga na kondima nzambe bamindele oyo ya bino ya bato mwindu asalaka nini tala motu mwindu badeka raisonnement bongo na mosusu osusu mama so mpe nani adasa asoki kolobaki papa Simon Kimbangu okangani moyibi akenda koyiba bakore aya kotiaka na kamba mpo kore papa Simon Kimbangu ezala kaka frais amoni na révélation soki nzambe bakolakisa moto révélation ya bongo makambo ya bongo mpenza me bosokoya koya mpe koloba na kombo ya nkolo bokeba mondimi yeba kotunama ezali kozela yo mosala oyo bapesi yo osalela na solo toyebi ngonga te ekoya kolo mosala solo tomibongisa koya na nkolo mondimi yeba kotunama ezali kozela yo boyeba kotunama yana nzembo mwa nkofu o papa Kimbangu ezaka maloba na ye mono Kimbangu nkumputu tomenezi tuswa elunda zituswa me enge nsaki akumbwa me sito abwabwa na kwetu vingila na poto kutu bazokumisa nga batomboli kombo na nga me o mutu mwindi osakana na kombo na nga tokokuta na biso zela wapi ntumpa nzela ezaka moko kuna batambolaka 1 kilometre par heure malembe tala mulongo mundele mutu mwindu ntumpa fumalongo abina ozelo kuna ofingaka ngai nazozela nzela eza moko tokufaka biso nsoso se retrouva kuna mama Fatou amonaki yango kuna mona ye nani kuna Kimbangu niye wana na porte wane bando opela moto atieka liboko afungoli nzela oleka sikwa otelema na yo mutu ofingaka kotatala toza barbitre mokolo yango eza esengo yango wana
bao babandi na kondima bazo koya malembe bolanda likambo oyo ekomema bino bolanda likambo ekomema bino na nzela ya solo bolanda bato te bazoloba baloba azomona papa Kimbangu me molimo ne boyi kondima ye boyi babi jamais akoki kozala nzambe yesu azalaka moto avandaka aliaka bato bandimaka ete me na suka ntango asekwaka nde bandimaka aza nzambe esiko bozelaka suku papa Simon Kimbangu lokola asekwa te lokola bino bozelaka nzambe na likambo moko asala nde mitema na bino ezosepela yango wana nde eza bo bando kozela eke asekwa bomona eke nde yesu asekwa ye mpe asoka poto ndima non nzambe aka oblige asala nde bino boloba te azobija asala nde boloba te gloire ya nzambe eza kokashe makambo lokola bando kozelele na lisekwa oya mpe na lisekwa te nzambe badekodaka ye nzela bokonza likolo ya pasi koleka shamo eza fasile akota na lidusu atongame mutu mpo akota na nani na bokonza likolo nzambe badekodaka ye botika na bolingo ya solo boya kopesaka bamessage na amour mama Fatou mutu moko afinga kwa ate tolingaka yo ndenge ozobake bato bakopesa batémoignage mabe na se wana bakomona kola amona bango non yo koki kolivre bato na maboko ya nzambe te yo oza mutu moko wana ofolobaka bato oyo bazotambola mabe bazondima bamessage te nzambe sunga bango ozomona sunga bango yo koki kozala contre babone na yo te mutu mosusu ayebi te na ndenge akolanda okoconvaincre ye mutu mosusu mpa na connaissance akotransmettre yo kaka wana mpo nzela na yango nde tozosolola ennemi no aza te bakima yesu tofingaka te toyaba na bolingo mibeko misala tozokolakisa yo nde oyo toyebi mpo tolingi yo mingi kolo yesu atindaki yo to akolobaki papa Kimbangu aza prophète papa Kimbangu aza prophète dasi toyebi meme mama Fabiola kolo yesu atindaki yo akoloba nzambe apungutu lendo olobi yango mpe me yo moko obaluki kaka lisusu yango wana antuka boya kopesa bamessage na bino na ndenge ya solo bobanga motu te mpo mokolo yango boza bino moko liboso ya nzambe tata bafariseo nyonso bakotikala misusu baokende na bango likolo te se komama yango bazwa siko babungisa bamameme Salukia mengeti salakyo, longa kwa mengeti longenza, kansinza kaizolele kungwirako, diangenda mwivi bambukele. Salukia mengeti salakyo, inaya findisi lwavanza, kadinza kaizolele kungwirako, diangenda ndoki bambi kudi. Kadiambu kwanikwe Nupana bamelungwila kwame Luiza kwenosia kuluvuluzwa Muna lumbu kiansuke Kadinza isele imambi Zinganga zikitu kidingunza Muna vidisa mameme mase Lumbu kinasiba Anzaya oyo nyonso akobungisa mameme ya tata na ye mukolo wana kokutana na ye akobungisa bandimi mukolo wana kokutana na ye malgré bokomisa ye ndoki malgré bokomisa ye moyibi pamba te diangenda ye wana kaka ye wana papa Simon Kimbangu kiangani ye wana kaka papa Fumwalongo ye wana kaka papa Simon 21 bachangeaka na bango kaka enveloppe mama Fatou kokenda ba papa na biso tolelaka te ezaka pasi mpo tomesa bango na nzoto papa mama dati ozoseka me yo moyebi ke wana kutu ntango baluka ozomoni papa moyebi ke boye papa na biso nzambe yango nde esalelaka biso pasi bongo nza mposa nasola na papa osoli na papa mpo osoli na papa ntango bakende esala pasi me ta na molimo toyebi ke bachangeaka kaka poso bachangeaka enveloppe bazala na bango wana bamessage otindi bayebisa mibongisa mpo azokende nanga moko ekamusi ngai problème ete mama aobanga esika okende mpo ayeba esika azokende ozomona c'est ça botalaka mpe mémoire d'un témoin émission qui mbangise beaucoup mémoire d'un témoin botala mama na biso Gisine Kasampo Seine Katangese wazwa mona makambo ebele pa bapapa misatu bonene na bango so bona posa omona bonene na bapapa misatu Fumwalongo Kisolokelo dialunga na kiangani bango nyonso bana bapapa misatu na bomona ngo boyoka makambo mama na za bobetika mémoire des témoins so bona posa bomona makambo mama grâce divine
oyo akufaka la muka bobetaka espace am Africa bomona makambo ebele eza batémoignage ebele to biso ozasu na ntina nango te ntina yango eza nde bino nde botala mpo biso déjà y a rien à prouver toyebi déjà mais bino nde bozo ya sika nde tozokinga tolakisa bino voilà bango bazwi chance bazomona papa Simon Kimbangu bazo se présenter ke na Nzambe kola kumama na oyo mpe bakomi kondima boye kola kumba oyo mpe azoya boyeni kopesa identité mpo papa Kimbangu na abimela motu ta yebise ke na prophète non abengaka kaka bato bana mwana nga so boye sa boye na makambo osala yango sala boye mwana nga soko otika boye te komona boye aloba te ke nga batinga prophète ayaka na nkombo ya nani ya moto atinji esali Marie ou bien ange Dieu m'a envoyé papa Simon Kimbangu ayaka ye moko banjolo mpo amokeli ozomona merci kimia na nkolo ezala na biso nyonso mpe ezala na biso nyonso papa Simon Kimbangu kiangani Nzambe molimo mosantu ake na Brazzaville azwi pasi kuna basala opération mbango bafunga boye na kati ya libumu elo eza te boyebi te Nzambe azala na biso toya bato masumu toza na biso dini te mpo na koloba bo Nzambe na ye nyonso mais kolo asalaka bolingo ekobana motema na biso bolingo ya solo ya Yesu Kristo oyo ya mwana meme oyo amikitisaka mpona baninga na ye bamona nzela nga nde nayaki mbangiste lokwa nayebi ke ya nzela ya solo libota na nge bika papa na nga aza na kufi libondeli kaka nalobi kabo azongi na bomoi kaka na komba bato wana hôpital mombe ningana ozomona makambo eza ebele ya oloba na bino metango eza mokie papa Simon Kimbangu aza Nzambe molimo mosantu the king mbangu dia tombe ya fika aswekama molimo mosantu moto nyonso alanda nkolo nyonso na ndenge asolo amona ekobanga te andoki te bakolo bakosa biso baya koluka mbongo te na Congo baya koluka nde papa molimo mosantu ntango sikoyo bamoni ye na ntango bamoni mbongo basikombe nde bakoti susu na mbongo ozomona bolanda ye mpenza bolanda bozala desu te bosepela kimia na nkolo ezala na biso nyonso nakomba tata mwana molimo santu amen.